Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bino surtout ba bolinga mama il y a nitu. Na pesi bino mbote mingi. J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawazo batela kimi ezali et vous de votre côté c'est comment? Bino pe boza malamu. Na lobaka toujours kolala kolamkezaka habitude était. Alors ndeko soki nzamba le muso na makasi, nzamba peso pema ya bomoy, il faut repasser toujours nzambe merci. Kolala kolamkeza habitude était. Ko passer pe journée ezape habitude était. Alors soki nzamba la musio, apesio maloba peso makasa kusolola avant ko bana makamunyo so faut pesa kanzambe merci. Merci bingi na bino surtout obolinga mama il y a nitu obo disposer tant na bino pona kotala maman il y a nitu to pe pona koyoka maman il y a nitu. Merci pour na ba coup de fil na bino, merci pour na assistance na bino, merci pour na ba oyo bo soutenaka maman il y a nitu obo soutenaka oyo bo soutenaka oyo bo na lobaka soza mutakanda kotala ngate pour osepela na ona ngaite se posa fanatique révolté na kosenga na yo obima na kati ya émission pour se kotala émission nanga en étant fanatique révolté okosepela na émission na ngaite na lobaka pe toujours que émission nanga na salaka ezala pona opebisa te mais ezala kande pona kobongisa toza na kati ya émission na biso préparer pour le mariage lelo to kosola makamwa mabala boyebi que depuis 2014 mameli ya nitu abanda ba émission sur les mariages na banda yango na salaka na kosala pena ko continuer kosala timu kolonzamba lola kosani timu kolonzamba lola kozonga e kosila kaka kokata na kaso ki monsieur Google alobi ke no banda lelo YouTube kangami wana nde kosela mais ceux qui YouTube kangami te eke makasi nzoto ezali mama nitu ako continuer toujours kosala ba émission ndenge na sala kabino na pesi merci na bande ko balinga service traiteur la providence ba client na nganyo soto balinga kanga na pesi bino merci mingi na ba client na nga ya année au 2023 pe merci na ba oba bandi ko réserver pour na 2024 toza na kati ya mboka poto to na kati ya mboka poto toza na moluka so to tika ba mboka na biso to ya ba mboka oyo parce que to ya ko luka vie mutu moko lo bateke na yaki poto na ya ko vanda te to ya ka poto ya ko sanini to ya ko luka vie alors na ko luka vie o soki pe to jiba moyen et monani to koki ko songa pe na ba mboka na biso poto sa nini to tonga na ekolo to ko sola makambo oyo tellement mwa libala ba tebele ba bengi ngai makambo ya ndeko na biso artiste na biso comédienne ko babengi na kombo ya Coquette sasa ndenge babalani na mobali na ye monsieur beauté image voilà ndenge babalani ya makambo to sola po batebele bobenga ba manitu to lingi pe moi point de vue na yo to lingi pe yo lo balikambo to tali na ba chaîne ebele to ke ba gauche to ke ba droite oui bien sûr mais to za na posa o ya biso mama ile ya nito to mona ndingo boka litama lokwa mama Denise mona boka litama lokwa mama Denise ndingo boka litama lokwa mama Denise to lingo mona yo mama Eliane to lingi yo pe o apporter un plus o ila biso pe maloba o ya yo po batebele baseli pe ba émission to tamboli parce que ba abonné bazala kaka bango wana kinda de gauche à droite, ce qui est normal. Totalement la côté belé mais tous en apportant toyoka notre deuxième maman na biso okoloba nini pour la likambu ya libala Coquette sasa na beauté image. Nena wotelo ba ke to yamboka moluka soki to luki to zuto zonga mboka to zana site moko ba benyengo Toronto City VIP de Maluku. So ko zana posa ya kosomba lupango ko hésiter te benga mama ili ani tuna ko peso numéro papa Willy ko benga papa Willy nyoso za déjà cadastré nyoso ba papier nyoso ceux qui posent na besoin architecte papa Willy ako orienter yo ako pesa pe architecte moko ya bien pour atongela vanda kona yo to ko tsiko na kati ya mission na biso na likambo to lobi na ndiko na biso ya Coquette sasa po ezali likambo etali libala ezali likambo batumi bale babalani histoire na bango bino surtout boyebi parce que ba bonné ku tezana makamu susu biso to yebaka te okoza lo vandi boye mameli ani tu émission mo eza kuno monite tena monite na chekate o chekate zana tindolelia mameli ni émission moko utoleka kuno monite na bia na moni na ngate na zanga na tante ke ndokota kota boyebi kinga sa ba émission peza tamila ite donc moi nous avons temps ya kovanda kotaka ba émission mingi ezaka te ponga mona sa ba émission sona umeli 45 minutes. Donc, si on a bien une émission en live, on a 2 heures de temps. On a 1 heure, 50 minutes parce que je ne peux pas vraiment. Donc, je ne peux pas rester sur Internet pendant 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures, 4 heures du temps. Non. J'ai beaucoup d'occupations. J'ai beaucoup de choses à faire. Donc, si je reste sur YouTube pour faire les lives, vous avez constaté que ces derniers temps, je n'ai pas fait les lives. Parce que je n'ai pas fait les lives ces derniers temps. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps de rester sur les réseaux et sur les lives. Les lives, ça prend beaucoup de temps. Si on n'a pas d'occupation, on n'a pas de choses à faire. On est focalisé sur les lives de 4 heures, 5 heures, 6 heures du temps. Mais quand on a des occupations, quand on a des choses à faire, on ne peut pas rester sur les lives pendant plus de 2 heures du temps. C'est vraiment, pour moi, c'est trop quoi. Je préfère enregistrer une vidéo et puis la publier
on a publié dans le côté, ou bien à maman tu as publié qui vidéo mon de toutes les façons, vous les abonnés, vous êtes déjà habitués, vous connaissez chaque personne, sa façon de travailler, la façon de chaque chroniqueuse, la façon de chaque chronimama. Vous avez chronimama tous belé, vous avez quoi ça a émission à polémique, vous avez quoi ça a émission à kufinga, vous avez quoi ça réseau éducatif, vous avez quoi ça donc c'est un peu comme ça de toute façon nous abonner, vous avez bien surtout tu vous s'abonner à boya kutala biso parce que vous sepelaka na makambo oyo ba chronimama ba sel la bino yango. Et c'est encore vous qui faites notre force, hein? Bah, abonnez pour ça rappeler force na biso. Netinga la singa na bino bokende ko s'abonner. Bon s'abonner na Eliane Nenitu TV. Abonnez-vous massivement. Après avoir ko s'abonner, bon ça na tebo activer cloche de notification pour que vous allez notifier à chaque fois que émission est siké ko kota na chaîne. Aussi c'est pour kota l'émission ko garder na portable yo mon côté. Zwa yango pe partager pe na bande ko mususu. Ndenge bo partager la ngai pe ba émission à batu. Bozo rappel yanga bo partager ka malgré bo partager la nga ezana o natala kana ope natala kate alors bino pe boza oya maman Eliane tout bo partager et ko sala kaka bien to continue kati émission ya ndeko na biso uti ko bala comment ça s'appelle encore coquette hein coquette ça na beauté image balobi ke na moni pe Nathalie surtout na TikTok Nathalie na moni beauté image azaki na mwasi na poto. Moi, c'est pour te me basi parce que aboti na moi basi mi balemi sa na poto atiki bango akei ko bala coquette. Akei ko bala coquette na Kinshasa. Balobi boye place moto bato zo telemela ke maman Eliane. Ozo mona beauté image. Moi c'est apprécié mukanda. Baboti ne mwana. Pourquoi? Parce que ayebisa ki moi c'est que bato bazo sekanga, bato bazo kende Congo. Bazo sekanga po naza na mukanda te. Moi ça bien bon. Bazo se kopose na mukanda te. Ngai pe misu na nga na mona kinga mo pe ki mona meso. Na moni mwasi na yepe ndenge alobi. Na TikTok alobi bote ayebise kinga ke omoni bazo sekanga na baninga bazo sekanga parce que ba kenda Congo nga na kenda Congo te yango wana batu bazo sekanga. Moi ça bien bon. Bazo sekayo nga na opeso mukanda. Opesa nga mukanda, oui na opeso mukanda na kubotela yo mwana pona pesa yo mukanda. Beauté image mona ki yango lokwa age ezalaki jeté. Oui, moi c'est le quoi ça na pe fertile, azupe zemi aboteli beauté image mwana. Mais entre-temps kuta ki déjà za po babia na bana 5, cela veut dire que donc à côté qui na bana 4 hein, aboti c'est 5e mwana to le bandeng mwana. Po babi aza mère de 5 enfants. Moi na bossa so na ba 20 ans. Sikoyo tali beauté image na mwasi yango beauté image est plus jeune que maman ya bana 5. Beauté image est plus jeune que maman ya bana 5 na âge. Mwasi aza mukolo mobali aza leki mobali na sa analyse na nga nazo sala ndenge nga na moneli osepeli nango osepeli te ce n'est pas grave. Ce qui total na Bible nzamba saki liboso Adam. Tango asalaki Adam koli ayi ko sala Eve. Azuna mopanzi ya Adam abimisi Eve. Habita na salilo être semblable na oyeyo. Nzamba saki liboso Adam. Donc, ce qui total malamu na Bible total ki Abraham azalaka mukolo ya mama Sarah. Abraham azalaka papa mukolo ce qui a comme na ba 120 ans le mois bongo. Maman Sarah son a 90 ans. Ce qui total Isaac na Rebecca. Isaac azaki mukolo. Aki koba la Rebecca azalaki jeune. Isaac azaki mukolo. Sikoyo modernisation. Mokili échangé. Basi bakomi kolinga mibalo baza plus jeune. Ceux qui mobali aza mukolo, ta muso ba ngali mobali mukolo tengali nga mobali ya jeune. Komona motoza déjà na bana 5. Ozozo mobali oyo aza leki na yo olongolele bilamba. Mais la Bible eza bongo te. Bible eza bongo te. Ceux qui totali mingi ba papa na biso na ba mama na biso, ba papa ba banda kozala mikolo, ba mama baza ba jeune. Donc mokile sama ke mobali azala mukolo mwasi azala jeune. Mais lelo batu baza ko changer, baza ko bongola na ndenge na bango. Batu baza ko sala ndenge oyo balingi. Comment mwasi ozana bana na yo osoki 4. Olinga mobali aza leki par rapport na yo. Po ba seki ye kaza mukanda te, yo promettre yo bité na opesa yo mukanda. Donc
ozo pese mukanda po bato baseki. Eza libala te. Ezalaki libala te. Donc amour na bango ezalaki basé sur le papier. Le papier mukanda. Photo le bakali kambu correct ndenge ezali. Oui, soko tali bato mosusu baza bate beauté image asali mabe pona nini akei kobala coquette atiki mwasi awa aboteli mwana atiki mwasi. Faut bien koloba ko maniola likambo ndenge ezali. Bolobi bien ke atiki mwasi oyo apese mukanda. Bozo mona te ezaki bolingo ya mukanda. Ezaki libala te. Ezalaki bolingo ya mukanda. Ezaki libala te. Eza na bato ebele omona mutu aloba ke aboma libala. Abotola mobali ya bato aboma libala ya bato. Batiki ye na bana. Ndenge bote image atiki. Ndeko na mwasi na bana. Mais bazalaki marié te. Bazalaki ba concubin. Soto bina lingala baki ba makango. Babala na kite. Yangwana ndenge babala na kite. Et puis ndeko ya mwasi aza mutu aliboso te bote image abotisa mwana. Balobi pe bote image abotisa so film susu mwana bakoto yo. Mais mwana bakoto apesaki mukanda te. Asalaki te loko baboti po apesa ye mukanda. Mais ndeko azaki na bana 5. Soki 4. Abinga nazo botela yo. Maloba na ye moko. Nazo botela opona pesa yo. Mukanda po batika koseka yo. Ndeko mwasi oyo. Avandi seki bote image. Taib seki bote image. Balanga nano. To balana. Soki o balingai. Après avoir ko balanga okozwa mukanda. Eb seki ye bongote. Alobaki na yeke. Nako botela yo mwana pona pesa yo. Mukanda. Et comme biloko mibale. Différentes. Des choses différentes. Nazo botela yo mwana pona peso mukanda. Or so kwa yebiseke ke nga na moni to balana. So to balani na mairie. Tant to ko balana okomona kozana yo mukanda. Mais ya proposa ki libala te. Alobaki na yeke nazo botela mwana. Do asali posa motema na ndenge lingaki. Parla na ina loba boy. Eza na bande ko ebele bavandi na mabala. Bovandi mwasi na mobali. Ata bovandi 30 ans. Ce qui mobali wana apesa mbongo symbole te. Famille mibale po mabala muso ezali. Famille mibale ekutana te. Famille mibale ekutana te. Ba fiancé yo te. Mwasi na mbali bolinga bokomi bovanda 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bana pe na libumba bota mnyo se pe basili na libumba. Nzoka motema ya moto ezaka sanduku motema ya moto ebana te. Oboti pe bana osisi na libu. Bana pe babandi ko bala. Tango bana bangi babanda ko bala famille yiko telema te mama yo babala yo te ndeni ngo bando balisa bana. Il faut babala yo nana. Ko bota bana na kati ndako libala ezaka pe assurance libala te. Eza assurance libala te ko bota. Eza assurance te. Mama Sarah na papa na biso Abraham bavanda ki bazaki na mwana te. Bazaki na bolingo banda ko lingana. Mais mwana zaki te to pe bana bazaki te. Ponzamba yeba ki ke mukolo na ko pesa Isaac ekozala. Mais tellement nanda ko mwana zaki te. Abraham nani abande ko mwana naza incapable mama Sarah. Abi naza incapable ya ko pesa mobali o mwana. Pona conserver libala na ngana vanda libala na ngana kosa nini na pesa mwana na nga o musala epa ya mobali na nga babota so mobali aboti akozana mwasi abotele mwana na mwasi o ya nga ya libala to continue kutovanda ndenge wana asala ki yango bongo abisi mobali abiki na mwa musala kendo kobota naye mobali pa yoki akei pe kobota na mwana na bango ya musala mais tango nzamba mo est-ce que nzamba kangaki Agar mabota te ke kobota na Abraham te Nzamba kangaki mabota te ke kobota na Abraham te po aza mobali ya mama Sarah to pa bali yo te non nzamba kangaki mabota te nzamba permetaki atikaki penza ke Abraham abota na nani abota na Agar mais tango base kobota mona wana nzamba yebisaki abi yo ke kobota ndenge nini ngana na mona bilaka na noyete oza pressé ya nini naza na oyo ngana bongisa mais nzambe lokwa nzamba mawa nzambe lokwa nzamba bolingo papa boboto aboyaki te Agar abota atikaki Agar abota mwana Agar abota ki mwana mais après nzamba lobaki na ayebisaki Abraham nini na mwana na mama babima bakende nzambe ye moko mozali so likolo pe na se
eza lokola ba mabala oya lelo ovandi na mobali pendant 10 ans mobali na bali yo te famille na ye balie mbongo na yo te l'état ayebi bino te koloba te ke naza marié koloba te ke naza marié non oza marié te ovandi na mobali ata 18 ans ata 20 ans tant que famille bazwi symbole na bango te mama lati liputa te papa lati costume te banoko bazwi babiloko oza marié te eza kaka boza baconcubin eza kaka kimakango bozovanda kaka kimakango okoporte mpe kombo ya mobali te ata ovandi na mobali 30 ans okoporte kombo na ye te soki abali yo te baporta kombo ya mobali oyo abali yo soki mobali abali yo apesi yo mbongo apesi yo mbongo apesi mpe kaka na famille okoporte mpe kaka kombo na ye te mpo kombo na yo échanger ya baparent elongo oporte ya mobali il faut bokende na ye na mairie na mbula matere epai ya leta wana oporte siko kombo ya mobali na yo okomi complet siko na likambo oyo ya coquette ndenge yaki kobala beauté image mais coquette ako se défendre bien ako se défendre habité beauté image na mona ye na pete na mosapi te beauté image na mona ye ayebisanga te ka bala po beauté image tango aki kolinga coquette naza ko supposer kaka alobi ne kaka kende naza na mwasi mona poto to bota mais na kobala na ngai te to bota kaka mwana mwasi tango mwiki te ana mwasi babota mwana babalana te aza pe na posa mobala osani akosote na occasion babalana na bango te donc place kokete kende kosamba eza te mwasi moko akoyeba samba na kokete aza te parce que ezalaki union moko eza libre et puis batie pe beauté mundoki te ke non ye moko mayele na makanisi na yebi ke naza na mwasi moko na botane mwana grâce ya mwana wana ndenga nazo mukanda do bala muso na poto so tabi mwana wa mukanda oyo mukanda basi muso so tabi mwasi wa mukanda mwana oyo a mukanda mwasi so neti nga nazo mukanda na sima mobali na ngai nga ndenge naza boy nazo mukanda te na ngunda pona boka kingunda na sali boy nazo te nazo mukanda ya libala mais nito balinga bapesinga mukanda nga mukanda nazaka nango nazwa yango ya libala mais nito balinga bapesinga mukanda siko na poto babalaka 2 fois te na poto soko oza marié moyoki nobala mwasi mosusu eza te amoko ozala divorcé wana oza na droit okende kobala mwasi mosusu mais en état marié okende soko kobala mwasi mosusu te eza pona ko interpeller bandeko ko réveiller conscience ya mwasi yo moko bisi mobali ke nazo botela mwana pona pesa yo mukanda naza ko botela yo mwana pona pesa mukanda écoute na muto mobali ke mwasi azo botela nga mwana po apesa nga mukanda esalami pe bongo mwasi aboti mwana mobali pe azui mukanda me bolingo wana ya kozala ke na bala yo eza te mobali aza na bolingo na kati na ye te ya ke na bala yo bolingo wana eza te eza erreur bandeko mingi basali ba erreur wana to mona bato ebele bazali mwasi na mobali baka mwasi na mobali leta ebite baka mwasi na mobali okosutuka mwasi ake Kongo mobali ake Kongo akisali nini ake abali mwasi mibali pe bazaka tenga na tobalana te tovanda na biso kaka eloko eza kosalama makambo eza kosalama ezali po epesa basi mingi mayele nanu bakwei na makambo boye te bakoya pe te coquette aza libre ya kobala beauté image ata beauté image bavandaki na mwasi 10 ans mais pendant 10 ans wana lokola beauté image abalaki ye te apeseli mbongo te bakende ye na mérite aza kaka libre yango wana abimi état civil na célibataire état civil mo balobaka te ko abota non tozaka soit marié divorcé célibataire veuve ou veuf c'est ça état civil ezalaka te état civil des enfants ezalaka te yango na coquette ko se reprocher na eloko moko te ata ba émission salami 40 000 1 million d'émissions ako se défendre te na biso nzambe ako telema bi oui nzambe tata nga coquette ba kizenga ke nazu mobali ya batu papa
tant mobali ya kokutana na ngai tant mobali ya kolinga nga na tunaki mobali obala mobali bite na bala te naka na ndeko moko ya mwasi abotelanga mwana mpona azwa mokanda nazwi mokanda mais mwasi yango azalaki mwasi ya shwa na ngai te mwasi yango azalaki gu na nga te shwa na ngai eza yo gu na nga eza yo nzambe osane explication eza claire et nette claire et nette nzambe akoloba na foti te parce que akutaki mobali aza célibataire akuti mobali aza célibataire makambo il faut eteyaka baoyo nanu bakoyenda makambo te chaque personne a sa façon de voir les choses mutu na mutu na ndenge ne eteya bino baoyo bawana kati ndako mabala yo mutu oyebi kovanda na mobali 15 ans apeselo ata litungulu te c'est révolté c'est le moment vandisa mobali na yo loba papa oyo komeli Rita soki Rita oyo komeli Rita na boye komela ngai mona tikali na maboko et puis mibali bazana na mawate mona tikali na maboko soko za mutakando banina ko ina mwana ke mwana oyo yo nde mutu komisinga na bote ke pona papa nazo mukanda donc kuboti pe mwana moko ta za fruit d'amour pona bolinga mobali mingi olobi penza bien ke nazo bota mwana oyo pour a permettre mobali ozo mukanda non mobali mutalengela ka mwasi ba mama mobali tango asaka première pas ko ya pa mwasi babandi ko va na mwasi abandi ko ta bizaleli mobali nda proposer ka libala mobali a proposer ke na bala yo ne soyez pas pressé ya kolinga ka nani ka mobali na bota bazali baboti bana 5 mobali atalaka te mobali soki bolingo sina motema esili ato boti bana 10 okabi nga o susu te akokende et puis mwasi moko te o soki mobali aye kolinga ye eke mobali yango aza célibataire mwasi aboya amoka ezala guna ye te mwasi wana aza te ke mobali aye kolinga mibali bayaka nde na aboye na bota bana 6 na bamama misato mais na bali bango te ba précisera pe na bali na nga bango te yo nde nalingi na bala yo mwasi ndenge wana koboya na bate papa poza na bana 6 ko bala non tant que mobali aza célibataire état civil eza célibataire mwasi nyonso akolinga alors ba mama o bwana kati ya bandako bino nde bo sala effort bo sécuriser ba bolingo na bino bo sécuriser bo za na ba garde-fou ce n'est pas pour rien na mukili basala ke étape ezali nanu ke mwasi na mobali bolingani bino mibale bolongo na étape ya bolingo bokene étape ya fiançailles bo se fiancé bolongo na étape ya fiançailles bokene étape ya dot bapeseli yo dot bolongo na étape ya dot bokene na étape ya état civil bolongo na état civil bokene na étape ya bénédiction nuptiale osali oza na mobali obali en bonne et due forme ya onde babengi libala so eke na leta te nous balosaka kak soki libala eza na leta te pourquoi bato mosusu bazalaka ke baboyani babalani na leta baboyani sikomona ta mosusu mwasi azoboka kopesa mobali divorce mpo na nini mpo mwasi azoloba non ngai nalingi mobali na nga ezali oyo leba mobali asenga divorce na kopesa mobali divorce te tokofanda kaka mobali pa atali kote mwasi asenga divorce jamais nakodivorce na mwasi na nga te nakovanda kaka mpo nalingi mwasi na ngai eloko nini ezokanga bango mariage livret de famille mariage ezokanga bango et puis ceux qui bosengi ba divorce ndenge wana okomona boke komona juge abisi bino non topesi bino sur 2 ans ya réflexion na 2 ans obo réfléchir nanu na 2 ans wana ceux qui vont se corriger ceux qui moi qui na ba erreur à se corriger mon bala tel que moi ça à se corriger mon bala ça à retirer papier à divorce ceux qui ont moi si à tel que mon bala nanga à se corriger à retirer papier à divorce bato ba koma bovandi ka 20 ans o mon bala nanga te ba wa kokibe ba makangu bovandi 10 ans mon bala nanga te ba makangu bobala ni te babenga ka madame tomoni ata awa totala tana ba konzi na biso mboka toke musika te tomona ke mokonzi mboka ta muso so ba fonction azana no na statut mo ya célibat ye wana mona ake ko bala pour sécuriser. C'est comme ça que ça se passe. Ba oyo bozana mibali na ndako uzana bana 6 otabi bana 6 otinga te mobali so ngati ka mwasi mobali yoka mawate
mobali so aza so na bolingo na ote na motema bia tiko akolo mawate mobali za na mawalo kwa ya mwasi te mwasi ndaza kana mawakati na ye mobali azaka na mawalo kola mwasi te Salomon totika na bato lelo Salomon azaki na basi boni nzamba boyeke ayaki na basi tala basi nena barake sorcle ezaka mwasi ndeko na biso oyo tamu ye moko alobi Rita alobi ke nazo botela yo mwana akoki pe koloba ke non bote ndenge eza boye nga na moni ovandisi na mobali oyo tozovanda na yo eske olingi nga soki olingi nga ya solo eloko okoki kosala tobalana tokende mairie tokende kobalana mais avant kokende mairie kende kose présenter na famille na ngai so se présenter na famille pesa biloko ndenge bapesaka après tokende mairie tobalana soki tobalani okozwa mokanda na sans problème place wana bote alinga katala ke o déjà lokwa na lingi ete boye soki toke mairie eza motambo soki toke na ye na mairie nazwi mokanda divorce eza apasa kopesa nga divorce te tokokende ka mairie komi ka tokokende omona ka lobi ye moko asimizelaki miaki parce que ko s'engager engagement ezali ko asaka nango te pour la vie ezali ko asaka nango te mais tangu yo moko na monoko nozo proposer mobali na botelo pe na poso mokanda alors oyo ye lelo mamezaka ko subir ka conséquence ya kolinga mobali et surtout mobali ya mwana mokie ndeko na nga moso zotalanga soki ozana mobali te kokende wala no ba jeune wana te ko wela bango te ba jeune wana ke nazo ka mobali mo jeune non zoka mobali ya nkola na yo zoka mobali ya âge na yo zwa mobali kaka ya nkola no kaka mobali kaka ya âge na yo nde zwa po akomona na kaka akoya mobali aza mwana mokie tango azokende komona banzoto nanu ya omoni mwasi 50 ans na mwasi 40 ans banzoto ndenge monte mwasi 50 ans na mwasi 60 ans banzoto ndenge moko te ezala pe bilongi ezaka ndenge moko te poso nzoto ezala ndenge moko te okomona penza poso nzoto penza otali poso nzoto bi o poso nzoto oyo teza ya mwasi 60 ans te otali po bi te poso nzoto eza ya mwasi 40 ans te eyebanaka nzambe asala biso ndenge wana mobali oyo aza jeune par rapport à mwasi soki azwi mwasi oyo aza mokolo na ye obando vivre na chantage wana oma po anini bobanaka po oza mokolo na nga azosala chantage sikoyo mobali wana soki ake kokutana na mwasi oyo aza na se na ye abandi comparaison ya poso nanu abandi na comparaison nanu ya teint ata nanu poso ya mwasi oyo aza na 40 ans atali na ya mwasi aza na 30 ans ye mwa bazosekaka mare wana mpenza kasanga na mobala te mare wana nga na mobala te po nzoto kaka yango moko ezopekisa ata alingi yo ndenge nini nzoto soki atali nzoto ya mwasi oyo deja aza na 40 ans atali nzoto ya mwasi oyo aza na 30 ans poso nzoto eyebanaka akotalaka habiti malamu nazana oyo ke nazana na oyo yango wana bandeko ya basi kopesa nzoto no mpa na mobali ya jeune garçon te oyo aza jeune par rapport na yo pesa nzoto na yo na mobali oyo aza na age na yo oyo boza ba age moko ye nde pesa nzoto kopesa na ba jeune te soki totali nzoto na kokete aba nzoto bato banunaka te nzoto kokete po kokete ndenge aza na jeune fille na ye aza pe na petite fille po kokete aza na koko mwana nde deja ya mwasi abotela ye deja koko me bota ndenge adintama mwana ndenge adintama aza boye donc nzoto wana eyaba nzoto oyo enunaka te eske bote image aboyi kobala kokete po kokete deja na mwana asa akoli aza pe na koko apréféré atika moto aza na bana 5 oyo apesa ye mokanda makende kobala mwasi oyo aza na mwana kola pe azana mwana aza pe na koko abenge pe mami coquette je faim mami coquette achète-moi le dolé mami coquette achète-moi le yoplait mami coquette aza mami mais beauté image est-ce que azana koko azana koko te est-ce que beauté image azana mwana 15 ans ana mwana 15 ans te mais aki kobala mwasi oyo azana jeune fille azokende soki na ba 20 ans jeune fille wana pasa bota
azana koko apesi mama na ye koko so bavandi peza mona ye papi image bando bengele papi image to papi beauté bona ebite ande mona bando bengele te banaki sasa ba différence ya papi na pepe te ba différence ya mami na meme te nyoso ke ndaka meme na pepe banaki sasa bazaka bon bon bazaka bongo ba raté ke mami azali oyo nanu aboti mama nanga meme azali oyo aboti mama te bango za kaka meme na pepe po biso to balo makamna kishasa na nebo ebika biso bana kinde to zaka to balo makamna biso ndenge na biso ezala kaka meme na pepe sikoyo koko ya nani ya kokete bando ya pepe image koto pepe koto pe meme coquette mais beauté image atali ke oza na bana 5 atali oh te bana baleki ebele en plus pe na lingi ete pona nini aza ta mususu shwa na ngate aza guna ngaite aza mama na mwana mukanda atali pe bebe wana te apese mukanda ke bolingwa bebe wana apese ke mukanda atali pe bolingwa bebe wana te a préfère bana nani aba na mami koko voilà donc l'amour c'est le cœur on ne peut pas les condamner ezolakisa kaka ke na bato nanu bakoti na baerreur te bakoka kosala makambo ya bien bakoka bakose corriger yo ozovanda na mobali mobo na ndako bosala 32 ans bobalana te okosutuka mobali mpenza na 67 ans ana 70 ans aki kobala fi moko ya 40 ans ndenge nzambe asala mibali asala bango na argile botala bato manzambe asala bango na mabele nzambe azwi mabele acreye mutu mais biso towuti na koti ya mutu o nzamba sa sali biso to bito motema ndenge moko te mwasi akokosa mobali mabe mingi te mwasi akokosa mobali mabe motema na boma me kota kati na ye omona nanga na sala boyeme na tiki mais mobali soko a décider sala mabe azaka na difficulté ya kozonga sima po atika mobali soko a décider sala mabe mobali sala mabe aboyi muto na bana 5 a préféré abala muto aza déjà na koko. C'est juste pour vous dire que l'amour c'est le cœur. Bino ba oyo bozana nuki to vanda 7 ans erango mema mobali na mairie. Mema mobali na mairie. Talisa mobali na yo. Conscience sont en place papa to vandi pe mingi. Papa tango kokia ko honorer ngai. Papa bana to bote ba komi ko bala. Ngama mobala ngai te. Papa baleki nyonso babali na simanga obalinga nanu te. Papa ezaka ndenge wana talisa mobali soki mobali apropozaka yo te et pour mobali soki ovanda na kati ya ndako po abanda propose yo kenaki lobala yo bandeko na ngai ezalaka boye ezalaka facile te mobali ebongaka oza nanu kuna azomona oza kongela kotakatatakata akomona matama bijemo ozotakatatakata amona oza na matama bijemo boye abinga kaka ye celle-là, je vais l'épouser, je l'aime beaucoup. Yé penza, yé na, on va tout ça ndeni. Tout est dans ce qu'on est dans la famille, hein. On va penser baba boucler, on va penser baki quoi, biso ne toi papa kana, ngana papa on a botanitu, na zama mona botanitu, na tata moi sina ye, tu te robala, et il y a une bouillie mkendi, comme on a ngaya ngwana. Pour ne pas obéiter, ni tout c'est mon nom marital. Ni tout c'est mon nom marital. Comme on est Eliane Mukendi Nitu. Oui, c'est ça, oui. Nitu, c'est mon nom marital. Comme on a Eliane Mukendi. Oui. Voilà. Il faut nous en aller. Il faut que mon balai lenga nan poisson abala yo. Ce qu'on se vend na katanda kwa bali yo. Te maman. Oh, comment mutu mata na prière. Ndekonanga bondela. Mata na prière parce que au brûler be tapo yo mobali alengelaka mwasi au brûler be tapo mobali alengaka mwasi po acha mwasi na ndako koma mwasi na ye be tapo na yo so brûler mo déjà wa déjà na kati ndako na ye donc azo lenga susu le côté azo banga le susu le côté par contre yo ne muto banda ko banga po bike à tout moment papa oyo akosa na ba aventure ezaka pona ko réveiller mémoire analyse na ngo yangwana na bato botine nga ba vidéo ya beauté image ba opo bobengi ngai mama ni tout talaka to ba beauté image asali mabe non na ko ba beauté image asali mabe te pourquoi na bien asali mabe te parce que moi si oyo ba bota mwana a proposer ki alobi na yeke na zo botelo mwana na peso mukanda obanda ko voyager
Sikotan ake comme na coquette. Oui, na pe na moi mon poto, na bota na mon apesa nga mukanda mina bala eti. C'est toi que j'ai choisi. Pour na wana makamuso toloba. To ba sa soni. Si babalani et surtout ba kana biso ya l'état. Tala mobile zanki na mwasi na ndako baboti mwana mais na ba ve coquette alobi, il y a de cela 10 ans. 10 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a de cela 10 ans. Au pour mettre kinga di balo baki yo kosuka na kati anda kunanga. Tala lelo oyo oye ko balanga merabu pia. En tout cas na suika na bupia. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tatanza mkalusaku muna. Zamba nibeshaneni bana betu bons. Boka mataba bisous. Bye bye. Bonne journée.